Edino, yoza fin, mutaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Je salue toute la communauté congolaise partout dans le monde. La fondation Yaba Mama des Grands Cœurs pour un événement le 11 novembre 2022 dans l'espace Noisy-le-Sec sur 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. Alors, d'abord, Maman Anto Poliba. Maman Anto. Oui, papa. Maman, bonjour. Bonjour, papa chef. Bon, vraiment, na mon affiche, moi je partout. Vous avez un événement le 11 novembre. Maman, tu as un événement ezani maman nangai. Toyeba, pe communauté congolaise, baeba, tu as un événement yanin, bit nango ezanini. Oui, bonjour la famille. Merci papa chef pour la parole. En fait, Nazo expliqué but nabiso il y a événement il y a le 11 novembre 2022. Donc but nabiso eza kokende ko soutenir. Donc soutien. Ndenge to sangani na association nabiso to sangana pona masungi. Donc pona soutien. Premièrement, ezarana pona biso moko. Après pona bande kona biso oyo bazana ba kamoko difficile. Yango to salaki association na biso poto sangana to soutenir. Par exemple, ba orphelin na mboka na biso, ba veuve na mboka na biso. Bon, c'est na zone ba mboka na biso parce que naza congolaise. Mais to koki ko sala ngo pe ailleurs. Tozana ba Camerounais, tozana ba Ivoirien, tozana bikole belé. Pourquoi pas soutenir pe bande kona biso net ba FARDC. Na muke o pe to koki ko zwa. Toko le babon, to sommes peu bakisi, to tindi. Donc c'est ça. Mais to kende sur place biso moko pour soutenir. Voilà, la bandi bande konangai ya Congo partout dans le monde. La bandi boyokine maman alobi. Mkoza maman Anto Poliba. Alimboli ko malam. Na bandi bo comprendre. Alors maman Anto. Oui papa. Bon, na katuma baté, na moni tikola pesa malamuke na maman Champs-Élysées Alves. Maman Champs-Élysées. Na bandi ko nini maman Anto alobi. Bino boza ba membre ba konzi ya maman au Grand Cœur. Alors maman ningi maman Anto alobi. Pona yo lobi nini? Ben ma réunion sur maman toi lobby a expliqué il y a liboso na bandi na mbote na pesi mbote na batutu baza kolanda biso na pesi nzambe merci na ndenge a pesi biso courage na souffle de vie oyo ya ko solo la makambu oyo maman to asi alimboli presque makambu nyonso fondé alimboli makambu ebele donc on nga na koko bakisa wana muke ezali ke non tozali na bana ba orphelin na Kinshasa. Toza appelé ba maman veuve déjà na Kinshasa toza na bana na ba orphelin déjà baza Kinshasa oyo to sungaka. Donc toza ko to sali loko pona ke bo soutenir biso to lukape to koka ko soutenir pe bana na ko aider bango na niveau ba classe ko lia na bango. Donc place na bango ko lala ezo senga soutien na bino. Sans soutien na bino vraiment to kokate biso moko. Il faut bo soutenir biso pour to sala yango. D'accord, Nabanzi bandeko na ngai bolandi ndenge maman Champs-Élysées apesi eyano. Alors, mon tour mususu aliza boye maman. Pour ça moi tamboli partout que le 11 novembre les allées sortie officielle ba maman au Grand Cœur. Maman, elle est sortie wana. Vraiment, dès date le 11. Ils ont confirmé le 11 ou bien tout est changer. Et ça date le 11 ou comment? Le Wada Natiki fondé à Louba répondre à ma fondé, ça soit et à nous.
Oui, papa chef. Oui, maman. Donc, le 11 novembre, il faut changer. Tout d'abord, le 11 novembre, c'est un férié. Batunya so bazala bon nayebi ke ba misale ke seni la plupart abatu les 11 ba osalate oui et ça férié c'est un vendredi okay. Donc date wana eza vraiment confirmé okay. Ngai wabino maman la fondatrice Anton Poliba donc nazo confirmé que le 11 novembre soirée na biso et kozala kaka le 11. Merci beaucoup. Voilà la bandi bolandi maman apprécie et yano. Alors, je suis à ce que maman, la fondation est à Bino. Ils ont des fondations ou bien des associations. La différence entre fondation et association, ils ont des côté. Mais plus de des fondations. Ils ont librement d'un côté fondation. Ils ont des fondation. Bon, différence est entre association et fondation. Association est un groupe. Boye, Bosangani, bo créé. Mais fondation ezali, eza na mutu moko a fondé. Donc fondation. Nako limbola muke, eza neti ngai, maman Anton Poliba, oui. Na sali fondation. Oui. Fondation ya ba maman au grand cœur. Na sanga pona kosunga, voilà pona okende au soutenir. Donc l'orphelin ba veuve karandenge to lo bakil bosso. Alors, maman, nous avons tout le monde à Souka. Ce que vous savez, le programme de soirée, il y a un programme de soirée pour il y a la communauté congolaise, Maïba, un programme de Kende. Banan ba bino elongo pe banan peut-être que ba soutenir bino pe besoin de banani pe banani oyo baza simana bino pe na o baza kat na bino. La question est maman fondée pour faire réponse ou bien maman change de décision. Fondée réponse. Maman fondée, ça va réponse si c'est possible. Oui. Tous les cadavres, les cas en fait, nous avons la organisation de Bisso. Oui. Premièrement, nous avons la marraine de Bisso, ou bazo soutenir Bisso. Oui. Bon, baza ebele moyen natanga bakombo ezate. Mais na pesi ba marraine na biso mbote. Tozana bino elongo. Vraiment bozo ko soutenir biso makambu ezokende malam. Tozape na ba association. Ba association ebele oyo baza pesi mana biso oyo bako soutenir biso. Ba association pe eza ebele. So na bandi ko tanga te ko leka ebele. Mais na ko boira ka moi flash. Ouais. Maman la biso, maman femme d'affaires, il y a maman Mami Mata, de Pesti Binombote. Oui. Association la biso, l'association la biso, il y a maman 94, maman Nicole Batafé. Oui. De Pesti Binombote. Association il y a maman Yassika, de Pesti Binombote. Il y a ma femme sage, tu peux si binombote. Donc, l'association est les 12 apôtres. Tu peux si binombote. Il y a maman Bibiche Kizaza, tu peux si binombote. Ma femme actuelle, il y a maman Bijou, tu peux si binombote. L'association. Tu l'as dit, tu comprends. En tout cas, d'abord, il y a maman Alobi, ma réponse pour le programme la soirée le 11 novembre dans l'espace Noisy-le-Sec. Alors, papa chef, en tout cas, pour soutenir maman Oyo, il y a Fondation des mamans des grands cœurs. En tout cas, le 11 novembre, en tout cas, tu es belé. Et ça, événement à ne pas manquer. Bah vrai Joe, bah vrai chéri, bah vrai tonton, bah bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans l'espace Noisy-le-Sec. Boya, ça va noircir. To bengi bino tout. Maman, on a fait maloba. Nazo complété na oyo fondé balobi na papa chef. Boya Ebele ko soutenir sur le 11 novembre 2022 na 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec.
en tout cas toza na posa ya soutien na bino boya vraiment ebele pe to koyamba bino kitoko makasi koleka boko sepela na soirée wana donc to koyamba bino maboko polele botala ka ba mama ya mitema minene ba mama ya mitema minene donc ezo lakisa déjà bolingo makasi donc boya ko soutenir biso po biso pe to kende ko soutenir bana wana toza na bango na Kinshasa na ba veuve wana. En tout cas, pour la kozwa ba billet numéro na biso ezali awa bokoki kobenga na 07 66 36 21 53 maman to pesa pe numéro na yo oui numéro na nga ezali 07 58 84 74 04. Alors, ou bien, ceux qui peuvent au lingo bien appelé mon papa chef, ou bien 06 28 25 83 97 papa chef benangai aux habillés pe ko luka edino image yepe azana ba billet boko ko luka yepe bobengi ye boko pe ba billet et pas na ye ba billet na biso ezana 25 €, na kati ya 25 € ezana kolia na kati masanga ezana talo kitoko moko nanu esana mate na Paris eza ba surprise mo to ko sala bino boya bino moko boko mona vraiment boko sepela na soirée na biso. Merci beaucoup to linge bino mingi ekobanda na 20h ti na 5h. Voilà, donc nabadi bolandi ba mama lobi donc le 11 novembre 2022 soirée bana bata RNI 20h ça le fongami ba kamnyo se fongami mbala moko exacte ko to ko sala so ko lia na minuit so na 1h non na minuit to boy biso to ko sepela donc tant ka 20h bandi ba kamnyo so bandi mbala moko na banzi bolandi ne mama lobi en tout cas déception et consolation. Il y aura de l'ordre, donc ordre que ça là. Donc biso moment de grand cœur quand ndenge to bengami ba maman de grand cœur. Donc makamna biso et que kendeka ana ki grand cœur. Donc et que ça vraiment ordre ya makas. Ba maman brozala déchité, boya bino mo bo vivre ba maman de grand cœur. Bokena sango ya malam vraiment et que ça vraiment kitoko papa et dit nos images pe azo soutenir biso makasi bino mo bozo mona donc to zanaye azana biso voilà na bandi bolandi de balobi billet ezana 25 €. Question moko ya suka na maman est-ce que journée wana ya le 11 novembre pour monsieur Arao boye batubalier bloc esili ba bisu baliete est-ce que bino pe ezaka bongo est-ce que côté kolia ezala bosadi autre ndenge nini pour côté kolia non en fait bande ko na biso mo tozawa tokenda pe ba soirée misusu tokutana pe na ba soirée misusu to liate donc biso ndenge to mona bongo et pas na biso e ko sala mabongo te biso en tout cas to lingi l'air batu bazoya bakolia bakosepela peut-être pe na tongo bokoluka ba sachet bokanga biloko bo mema boza na confiance na biso confiance eleka bokomona bino moko bokosepela ngai la fonda vraiment nazo rassurer bino boya bokosepela kaka nde boyoki fondé à lobby donc biloko kolia ekozala ebele ekozala te ko biloko esili batu mususu bazangi non biloko ekozala ebele ya kolia tobengi bino boya vraiment po bokosepela boya bokosepela bokolia kitoko bokomela kitoko nyonso ekozala vraiment bien bokosepela na soirée wana surprise pe ya tongo ekozala donc boya bino moko bo vivre ba maman de grand cœur na répéter surprise ya tongo ekozala vraiment merci beaucoup na bandi bolandi de ba maman ba peseli en tout cas ezaka bongo quand le billet ils ont 25 €, buffet à volonté à manger à volonté lia nengo lingi on peut emporter jusqu'à yo nengo linga mais sans oublier à manger tout ça là champagne tout ça là Chivas tout ça là Jack Daniel tout ça là Belaise bière donc boisson tout c'est la permanent et puis la prix à malam beaucoup c'est là dit jamais vu donc venez nombreux rendez-vous à ne pas manquer le 11 novembre 2022 de 20h à 5h du matin
soirée top niveau ya boye ezalate VIP sur la VIP ezaka moko le 11 novembre na kati ya Paris voilà moko traka soirée bongo ngamo papa chef ozala wana babi soko zangi ovanda na Paris te voilà donc parisien nyonso mwana poto atongo il faut zala na soirée wana tobengi mwana poto nyonso tobengi bana Allemagne bana Suède Irlande Norvège Belgique Londres donc diaspora donc poto mobimba boya le 11 novembre 2022 sur 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec na espace Noisy-le-Sec Boko Sepela ni jamais vu soirée boye ezalate soirée VIP Trava bébé. Botala, mon papa chef. Donc, beaucoup CP là, ni jamais vu. Boye belé. Maman bon moteur. Eza bongo. Balobi le 11 nde makambo 2022 Inda grave na katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au grand cœur. Ba bisou. Boye belé boko sepela. Edino yoza fin utaliki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango